Bonjour ou bonsoir la famille. Balinga mikati na Yesu. Biso wana toye lisusu. Tozali wana kaka pona kokumisa pe kotelemisa bendele na biso ya Yesu Kristo bandeko. Kolala kolamuka eza habitude. Seulement Nzambe oyo asalaka ngolu na kati na biso. Raison pour laquelle esengeli tokumisaka ya tout moment. Raison pour laquelle bandeko esengeli to sanjolaka ya tout moment. Parce que parole de Dieu ezoloba na biso mutu azalaka chef ya souffle na yete. Ah bandeko na ngai. Bolimbisi bandeko voix ndenge ezali rime koso ezo déranger mais rien n'empêche tozo kabola kaka savoir faire oto yebi bandeko biso nyonso tozali komona pe tozali koyoka ndeko na biso oyo awuti kotika biso lolenge nini asalaki pona akoma na nzoto na ye ya kibomwasi. Abotamaki mobali masalike akoma na ye mwasi po ye aviyaki kokoma mwasi. Bandeko soko kei na Bangkok ekepesa yo pasi pe mawa. Donc makambo wana soko kei na Bangkok pasi na yebisi bino talebele bazebele kote wana bato basala babiloko wana okomona mabuso ozosomba eloko penza azotekela yo nzoka yo ozokanisa mwasi epi bato yango balaka fiere baza fiere koleka ngutu bana basi oyo Nzambe akela bana mibali wana makambo basalaka bala fiere makasi okomona bazo tekele biloko bozo solola boye nzoka aza na yengutu mwasi ya fake do ya lokuta oyo asalisisa opération. Donc bandeko ba histoire oyo komona babiloko oyo etanke ba parents ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa na komona babiloko oyo nyonso. Ah bandeko tosala keba mokili ekomi na ba vitesi moko ya kosakana te toboyi te na kala pe mabe ezalaki tokanisa te kobima basi na basi kobima mibali na mibali ekomi kaka lelo te eloko moko ya sika oyo ezosala sous le soleil eza te bandeko nyonso ebanda nango kala ebanda kala bandeko tokeba seulement toye na biso kaka n'éclaircissement oyo pona bandeko ba comprendre pona toyebaka pe lolenge nini ya kolobaka na bana na biso po pai bazokende bato oyo bazokutanaka na bango oyo biso toali koyeba te pona basila kozala na bokebi bandeko na ngai. Tozokende nanu kaka na Biblia na tango ya yambo. Bandeko soki toke na Biblia balobi Nzambe akelaki mobali. Tango Nzambe akeli mobali amonaki ke nasalaki deja nyonso tu oyo esengelaki nasala mpola mutu azala na kimia. Tango akeli ye na 6e jour bandeko na 5e jour akeli nyonso tu bandeko na 5e jour akeli nyonso amoni penza ke esili. Donc mutu akozala lisu na posa ye eloko boye te sina kokiseli ye nyonso pona lingaki mutu azala penza na esengo. Bandeko yango tolobaka 6 ezali chiffre de l'homme parce que Nzambe ayaki kokela mutu na 6e jour.
Tango amoni nyonso asali eza malamu akeli moto na 6e jour. Tango akelaki siko moto na 6e jour pona nini? Akeli nyonso yo mutu oyo apesi yo valeur asali yo semblable na ye makeli yo ekelamu ya suka pona nini? Po ozanga na eloko te. Po ozanga na eloko te mabiene me wana eza entre parenthèse eza sujet na biso te me pona ko rappeler kaka bino bandeko mutu boyimaka yimaka oyebake na nzambe nyonso tu epesamela yo kita yo. Bandeko tango ayekela mutu na 6e jour après tomonaki ya 7e jour nzambe asalaki nini? Apemaki. Après bandeko mukili et continue ki na rythme na yango ndenge toyebeli yango. Kaka nzambe oyo akelaki mobali amoni ke te eloko moko ezali kozanga na kati na mobali oyo. Namonaki nyonso tu ekokaki pona ye yango wana nakelaki ye. Nakeli nanga nyonso tu na 5 jours na silisi nanga. Nalobi na silisi c'est bon siko nakela nde mobali. Nakela siko mutu pona a contempler. Me ye moko kaka nzambe wana asosoli na kati na ya lobi te loko moko ezozanga papa oyo. Papa oyo po azala ne sengo penza ndenge esengeli. Esengeli nasalela ye molongani na ye bandeko biso nyonso toyebi yango. Yango amonaki pour vous montrer que nzambe akelaki mutu une fois pour toutes. Pour procédure oyo akendelaki akelelaki mobali yango na te procédure oyo akelelaki mwasi. Na tour ya mwasi asalaki nini? Alalisi mobali pongi. Opération spirituelle me bien aimé. Oyo tomonaka te oyo mutu penza bapasoli basali boy. Ye moko a opéré mobali tango alali pongi. Yango na pe bandeko tomona ke eloko asikezo leka na mokili eza te soki balingi koopere mutu bapesaka mutu anesthésie po mutu amiyeba te boye. Siko ndenge koma développer ata mutu amiyebi boye partout wana bazo simba ako sentir ngongo tu pasi te nini te eloko te donc babomi kote wana. Yango pe tozomona bomoni bandeko na ngai abimisaki mwasi na ye aboyi atia susu mwasi na asala forme afula mabimisi ye na kati ya nzoto na ye pona vous montrer que basi oyo bazalaka azoniokola mobali oyo azalaka azoniokola basi boyeba ke bozalaka penza na kati erreur pona tozali bomoko. Bandeko na ngai tomoni tango akeli mwasi mobali lera lamuki quelle parole mobali abimisaki voilà oyo penza kokani na ngai bakobenga ye mwasi azali musuni na nga azali mukuwa ya mukuwa na ngai bakobenga ye mwasi. Bandeko totala ba parole moko ya esengo. Donc esalaki mobali esengo makasi ya komona ekelamu moko boye bomona aka bino moko banzoto mibali ndenge ezalaka ti na ba constitution ya biso basi tango ozotala boye mbala moko ezoflate yo ozotala forme moko boye non toalaka forme moko na mibali te bandeko na ngai soki totala mobali bino pe batu bokendaka na basi mibali na mibali bandeko bozosala abomination. Po dès le départ mobali asalaki sexe opposé ayebaki le pourquoi bandeko mobali na mobali bokobota te mwasi na mwasi bandeko bokobota te bandeko et puis bozokendaka na bavoix oyo esengeli te parce que boza sexe moko bandeko. Po mobali tango asalaki ya mobali ezalela boye ya mwasi machine nezalela boye ayebaki le pourquoi. Me bino bozo sala le contraire ya nzambe asala bandeko totala quelle abomination tozali kolakisa nzambe alingi biso mingi
akeli biso na image na ye totala siko na tour na biso oyo tozali kozongisela nzambe. Tozwi nanu première point bandeko oyo nzambe alakisaki biso. Oyo nzambe bandeko ye moko asalaki alakisi biso exemple. Soki nzambe ayebaki ke mobali na mobali bakoko kende, mwasi na mwasi bakoko kende, ayebaki. Soki totali bandeko nanga toujours na makomami, n'est-ce pas nzambe azoloba ke na yebaki yo. Soki totali kota Jérémie, na yebaki yo wuta na kati ya libumu ya mama na yo. Bandeko, nzambe ayebaka biso wuta na kati ya libumu ya ba mama na biso bandeko. Nzambe ayebaka biso. Donc pour vous dire que soko botama mwasi, nzambe mutu ayebaki yo zala mwasi. Soko botamaki mobali, nzambe mutu ayebaki obotama mobali. Parce que nzamba yebaki yo wuta libumu ya mama na yo. Tango ngutu nano bimi na mukili oyo te. Metango yo nzamba yebelaki yo ozala deja mobali. Obotama mobali bandeko. Potango bazali ko fabrique yo nzamba zomona. Ayebi le pourquoi. Me yo nzamba lingi obotama mobali, yo lingi bongo te na lingi nanga ki mobali wana te, na lingi nanga ka nazala mwasi. Ou bien nzambe alingi yo zala mwasi, yo moko na yo moko lobi te, nga na lingaka na ngai ki mwasi te, nga na lingi na ngai kaka ki mobali bandeko. Na tango wana tozali kosala abomination liboso ya nzambe oyo akela biso. Bandeko na ngai, ezali lolenge moko, ndenge kaka bandeko na biso oyo tolobaka bachoko ezali complexe bandeko. Bachoko et non seulement complexe, tozali ko corriger pe nzambe oyo asila kokela biso. Po soki tobotama ba noir, nzamba muta yebaki po tozala ba noir. Ba oyo pe babotama kota ba mindele, n'est-ce pas nzambe muta alingaki bango pe bazala mindele wana. Bandeko to revenir. Ba biloko oyo ba hydroquinone to boyite. Basala ba mafuta wana bandeko. Na image ope bino oyo bino bozulelaka yango te, na image oyo bino ndenge pe bosalelaka yango te. Bandeko, okoko tilizaka pe mafuta wana oya ba hydroquinone eza mabete na sens kaka ke yo ndo ozo soigner poso na yo. Oza na yo mwindu bandeko, okotikala na yo kaka mwindu bandeko, nango okotikala no kaka mwindu, eloko oye ko changer yo ezate. Me tozali komona bandeko na biso nini o bazali kosala abotama mwindu boko kamwa yendenga kokoma na jaune moko bino nyoso bandeko boko kamwa. Bandeko ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa na ba comportement ya lolenge wana nyoso wana nzamba azali kosepela nango te. Topekisi yo ba mafuta wana te bandeko, yo soigner nde kaka. Yeba kaka na ko soigner poso na yo ekozala malao mingi. Bandeko wana ezozala kaba biloko toza ko epengle muke muke pona kolakisa bana na nzambe biloko mususu oyo tozosala oyo tozomona eza bien mezali kosepelisa nzambe te. Bandeko na ngai, soki tolongwe kaka na point oyo tozali, tokei na point oyo ya ndeko na biso Noa. O biso nyonso toyebaka nzembo wane. Noa watunga nzaza. Bandeko lisolo wana biso nyonso toyebi yango ti. Noa batu babandai komona ye alangwe masanga. Batu bakubandai komona ye sulari moko boye botala babiloko azoloba ezalaka te. Azotonga masuwa. Bongo masuwa ngo ye azotonga masuwa ezalelaka na mai ye azotyango kaka na mukili boye ndenge nini. Atika ngo kaka na mukili boye ndenge nini.
bandeko mokili pe eza matate mokili eza mabe makasi totala ba raisonnement ya bato yango na balobi na biso biloko oyo ezalaka nini plutôt biloko oyo parole de Dieu ezoloba na biso oyo ezali spirituel bato na mokili bandeko bamonaka yango ezalaka kaka folie mpo na bango vraiment ezalaka folie totala ba raisonnement ya bato wana bandeko bino si bomona masuwa bakenda kotongela na mai masuwa etongamaka nango kaka na mokili ti masuwa bandeko efandaka nango kaka na mokili ti soki nde balingi sikoyo kosalela sikoyo yango tomonaka sikoyo ekendaka na mai enolere batongaka yango lokola esi eloko etambolaka na mai yango mpe kaka afu ekende kaka na mai no eza neti bamituka oyo mpe ya guerre ya se ya mai basalela yango na mai te bandeko na mai ekendaka kaka kokende evandelaka mpe na mai te na mai ekotaka kaka se kokota bandeko totala raisonnement me oyo ya motuya toye nango mpona tira attention na bino Noe bandeko na ngai tangu nzambe alobi na ye azwaka biloko biloko nyonso esengeli azwaka masculin féminin donc mwasi mobali nyonso wana pour vous montrer comme nini nzambe asalaki mokili na ye une fois pour toutes azalaki wana mpo azongisaka te soki nzambe alobaki nga naza nzambe nga naza puissant ekota nango nga moko na komultiplie yango kote wana bakokende alinga oloba na Noe bongo te me nzambe asalaki eloko nyonso mwasi mobali alobaki na Noe kotisaka nyama nyonso mwasi mobali bandeko ebele ya biloko oyo eza nango na mokili ebele mwasi mobali ezalaki eloko moko ya lelo lobi te mpo Noe asila kokokisa babiloko wana nyonso alors abandaki kosala yango lelo asali lobi ti nzambe amonaki mpenza ke mosala nyonso tu oyo atindaki mpa Noe esili kosala nini esili kokokisama bato babandaki koseka Noe tala place ateleli masuwa yango tala boyeboye me bakamwaki bandeko na nga nzambe abetisaki mbula ya makasi quelle inondation bandeko bongo mai lere eyaki kaka ebele ezwi masuwa wana direction ya mai masuwa esala nini etiola baoyo bamonaki ke Noe alangwe masanga lere azali koloba ezalaki trop tard po bandeko kati na masuwa bafungolaka baporti te epuis masuwa wana bandeko ekangamaki automatique bandeko oyo ekangamaki oyo Noe ezala yokeli bato mawa ndenge babandaki koganga bazokufa doki mawa ezalaki kaka na kati ya motema na ye azalaki incapable ya kofungola yango po ezalaki bongo recommandation ya nzambe ekangamaki bongo na puissance ya nzambe bandeko totala nzambe atiaki biloko mibale mwasi mobali donc nyonso mibale bandeko ekendaka ensemble nyonso wana mpona kolakisa bino bandeko na biso lolenge oyo bozali kosalela bandeko ezali malamu te yango wana bandeko na ngai biso baparent esengeli totelemaka kaka toujours na koloba tolemba te bandeko ça arrive moko tolembaka po soki tolobi tolembaka te wana toza bahypocrite bandeko toza bahypocrite ça arrive ekomaka na moma mosusu lobi na mwana ozomona mpenza changement eza te mwana azolinga oyoka te olembi me bandeko kolemba wana ezala ya libela te po parole de Dieu ezoloba na biso oyo azali korelache na travail na ye azali ndeko oyo azali kodétruire bandeko ozali kodétruire ozoprendre soin ya oyo mosala nzambe alobi na yo te
n'est-ce pas? Apôtre Paul alobaki na biso oyo amoni akozala na makasi na continence makasi ya kosupporta tikala ne lolenge oyo ngai nazali atikala. Me oyo amoni bandeko continence eza te olia sumu kaka sala nini abala. Bandeko yo ondimaki te otikala ndenge wana yo ondimaki obala na yo oponaki nzela ya kobala. Alors bandeko na ngai continue musala na yo. N'est-ce pas? Ba mikolo ba pesa biso lisese moko boye ba betela biso lisese. Ke basi moko mibale babandaka koluka mabota. Bakomaka place moko boye mutu wana bandeko alobi na bango oyo alingi liboma aloba na ye na kopesa ye mabota me oyo alingi na ye liboma te. Mibale wana bandeko moko andimaki na ye lokola azalaki na posa kobota alobi wi nga nalingi liboma. Me mususu wana lobaki mabota epesa melaki ye. Me mususu wana lobi nga nakebela liboma. Non nga nakobela liboma te nalingi na ngai te. Alors mutu wana pe atikalaki kobota te. Bozo comprendre lisese wana ndenge keili. O mutu wana abelaki liboma ya liboma te oyo ngai na bino tokanisaki ndenge tolobaka mutu liboma liaka na fulu. Mutu liboma salite boye boye nsoki ezalaki liboma ya lolenge wana te bandeko. Liboma ya kolobaka babiloko oyo bana bazosalaka biso. Bandeko ezana ba misusu ba mesana kaka koloba kolakisa ba misapi ndenge ya ndeko na biso oyo soki matie. Boye batu boni te baloba na papa na bango na mama na bango. Batu boni te mbamsu balakisa misapi na papa na bango na mama na bango. Me batu bayeba te douleur nini oyo papa wana na mama wana bamemaka po mwana na bango akoma na lolenge wana. Bayebaki yango te bandeko na ngai. Po para moko te akolinga komona mwana na nga na botaki ye mwasi akomi mobali ou bien mwana na nga na botaki ye mobali akoma mwasi. Para moko te akolinga yango bandeko. Totika ko condamner ba para wana totika c'est pas bien. To yebite douleur nini oyo bango ba memaka na mitema na bango. Pona komona babiloko wana surtout mwana ya liboso. Oyo azali nzela, oyo azali ndakisa, me abebisi. Et puis aza mwana mukete bandeko, azalaki deja mukolo. Nyoso wana pona kolakisa bino, eloko nyoso oyo esalamaka na mukili o bandeko, ezalaka na esprit mibale. Mukili o bandeko tozakaka na de esprit. Esprit ya nzambe na esprit ya satana. Yango etambolaka na mukili o bandeko, mutu akosa bino te. Soki tomoni eloko oyo ezokende na nzela ya malamu. Donc esprit ya nzambe mutu ezali sima na yango. Mais soki tomoni eloko oyo ezali kotambola na lolenge ya mabe, ezali kosala le contraire ya oyo nzambe asala bandeko, directement toyebake awa esprit de Dieu te mutu ezali awa, ezali esprit ya monguna. Bandeko na ngai toyeba kobanga nzambe. Nzambe bandeko azali bolingo, nzambe azali kimia na biso batu tozali ko servir ye. Bandeko tokeba. Tokeba bandeko na ngai. Ezali ko pesa pasi pe ezali ko pesa mawa. Babiloko oyo bandeko na nga toyebi. Bandeko na biso oyo poso pembe mutu balingaka babiloko oyo mingi. Bango batu balakisi biso kuna bafrike babiloko oyo nyonso na bana na biso ndenge bakomi kolanda. Olie kake betaka kote na bango ndenge bamesana no ebandi kobeta na bana na biso na ndenge ya kosakana te bandeko. To prier mingi pona bana. Malgré bandeko tozo prier mingi pona bana. Mais to yeba toujours kolakisaka bango lolenge nini oyo bango esengeli bakendelaka. To lakisa bango bandeko na ngai. Malgré ya bateti pe bazalaka o bayokaka te, mais to continuer toujours. To continuer toujours kolakisa bango bandeko. Tozali komona oyo kaka ezali kolekanaka na kati na mokili oyo.
oyo bandeko tozali komona tozali kobenga yango réseaux sociaux nini oyo ezali kolekana mukolo mususu kaka nayoka ndenge kaka nayokaka mwana nga moko azalaki nde na kati ya chambre azobetaka je na ye neti mutu mpenza aza na stade na mouvement wana ko azosala na bamouvement wana bandeko na ngai donc te mama nazobeta na ngai je azobetaka je na ye na camarade na ye oyo ya ekole malgré bakonge me bazobetana bango je bazokutana na bango parti ya je bazobetana bango je bozomona babiloko wana donc bana bakoma bongo na viva yango lisusu koko na ngai avandi na ye kote oyo ye nani mwana tsuka na ngai oncle na bango azalaki ne na chambre natalaka boye koko na ngai nazalaki nazolela ye ndenge nini akili ngai ndenge nini azoboma ngai boye nga alobi yo yango problème nini yo oza kote oyo onko aza na ye awa te ndenge nini azokili yo azoboma yo na sensi nini mama tika bamakelele konga nazolanda nange eloko na tele mbala moko bango bamama na ye pai bazalaki baseki ngai na ndenge akosakana te baseki ngai mama baseki ngai bozosekelaka nini bomoninga mtali boma mama kasi baza na bango online bazobeta je ensemble te ngabi bokomi boye bongo bandeko totala banouvelle technologie babiloko oyo ememi lolenge moko bandeko bazosalaka nini bana ya lelo wana sikoyo na koti dans la généralité na beti lisolo na viva sikoyo na koti dans la généralité bana lelo bandeko okomona mutu ayebi te nini te eloko te me basanganaka na bango na bakati kaka ya basysteme na bango bayebi bazokutana bazobetanaka baje mba mosusu mutu oyo yebi mentalité na ye te mutu oyo yebi te nini te ozokutanaka na ye po bobetaka baje bandeko eza na bamisusu yo mwana oza minere nzoko sololaka na papa moko boye ya mokolo obetaka na ye baje yo yebaka te me bapapa wana bandeko balakisaka te ke baza bamikolo po azoyeba bie oyo nazosolola na aza mwana ye mpe aza komisala kaka neti aza mwana okomona bamosusu nkombo ya lokuta akopesa mpe badati de naissance ya lokuta babiloko moko ya bongo mutu wana aza deja mokolo azosalaka babiloko ya ndenge wana na mwana malembe leki kamaradi wana ezomesana ezokoma mpe na lolenge moko boye ya malamu te du bango batu moko mpe bazotombe bana na biso bazotombe bavictime pa ya bato ya lolenge wana okomona mamsu nga mwana nanga azalaka ne bien mwana nanga abimaka te avandaka ne kaka na chambre nzoka mwana sa yeba ngutu doki sa kola yeba ngutu ya makasi koleka kutu na chambre wana kaka oyo avandaka koleka ngutu oyo babimaka bandeko totala danger oyo ezali kopesamela bana na biso yango wana biso baparent toza wana kaka pona kolakisa bandeko na ngai eza sujet moko malamu bandeko me ide na biso esuki te bandeko na nga tokokontinue yango mokolo mosusu faute ya temps pona ila fali nakende quelque part donc faute ya temps mais ila fali boyoka ngai kaka na ndambo ya moke oyo nasili koloba na bino toveye pona bana bandeko bana baza na danger makasi basystème oyo batieli biso soit déjà banouvelle technologie bandeko na ngai à suivre bandeko. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonsoir paix. Naba oyo occasion ke pesa mabatala na pourquoi bandeko na ngai dolenge kaka tolobaka na bino olala kolamuka ezali habitude te bandeko eza kaka grâce o nzambe azali kopesa ngai na bino raison pour laquelle, le Seigneur est reconnaissant na nzambe wana.
parce que ye mutu azali maître ya bomoi na biso. Et puis tosalaka mingi bolamu bandeko, tosalaka mingi bolamu. Bolamu bandeko na ngai yango wana egangaka. Bolamu yango egangaka bandeko. Metango bolamu pe ezozala te, ezali pasi na biso batu. Tango nyonso tozoloba tozobeta sete me ezosala nango eloko te na bomoi ya batu. Me ngai mama ana tango nalobaka sur 100 oyo bakotala, sur 100 oyo bandeko nanga bakoyoka, ne fiske mutu moko oyo a changé camp, oyo abongoli mutema, nazalaka ni sengo makasi. Po yango wana tulingaka mingi qualité et non quantité. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozongi na sujet na biso oyo tobandaki koloba la fois parce ndenge na yebisaki bino faute ya temps ezalaki ngai moke, yango wana tozongi na sujet na biso wana. Lolenge kaka bomonaki titre na biso ndenge tokomelaki yango, Nzambe alobi nini? Nzambe alobi nini pe Nzambe alingi nini? Na bana ya mibali oyo bazokomelaka biso bana ya basi. Okomona pe mwana ya mwasi alingi akoma mwana ya mobali. Bandeko na ngai. Okomona bana mibali bazobima, basi na basi bazobima bandeko. Yango towutaki kolobela la fois passée. Ezali abomination moko na ndenge ya kosakana te bandeko. Ezali vraiment abomination. Nzambe alingi lolenge wana te bandeko. Nzambe asala eloko na eloko na position na yango. Alors yo muto zali kolinga ko changer yango position, okomisa yango na lolenge boye. Yeba ezali susu originalité ekomi photocopie. Alors muto ayaka na photocopie bandeko ezalaka bongo diable, Satan le diable. Bandeko diable akela eloko moko te na se na moi. Akela eloko moko te bandeko. Oyo nyonso tu ye asalaka. Ezalaka na yango kaka kopi na kopi. Yango na bandeko sengeli to salaka attention na ba kopi. Et puis yo muto zali kolinga kaka oyo ezali bongo kopi. Olingi originalité yebake ozalaka kote ya diable. Yebake okumisaka diable. Po ye muto aya na ba kopi. Ye muto azali père ya mensonge. Mais bien aimé dans le Seigneur, bikela muya Nzambe tolakisaki bino bandeko lolenge nini Nzambe akelaki mutu pena ndenge alalisaki ye pongi na ndenge abimiselaki ye mwasi pembeni na ye. Totalaki pena ba parole ya mubali oyo abimisaki asepelaki makasi bandeko. N'est-ce pas parole de Dieu ezoloba na biso multipliez-vous et remplissez la terre. Bandeko boko remplir terre yango ndenge nini? Toko remplir terre yango ndenge nini? Soki basi bazokoma mibali, mibali bazokoma basi, basi na basi bazobima, mibali na mibali bazobima. Bandeko boyebisa ngai. Na ba role wana nyonso tu bazosala, bako remplir mokili, bako remplir te. Botala oyo ezali ya fake, oyo ezali ya kopi, eloko nini oyo ezali komema na kati na mokili. Eko remplir mokili te. Bandeko babolingo to revenir pa ya Nzambe. Ba commandement ya Nzambe bandeko ezala capacité. Eza pénible te bandeko biso moko kaka batu mutu tokomisaka yango pasi. Ezalaka nango pasi te, ezalaka nango simple. Bandeko ezalaka nango simple bandeko. Biso moko mutu tozokomisa yango pasi totika. Pona nini mutu alingi kaka place ezali pasi, mutu alingi te place yo eza simple.
Tango boko kende bapai mususu tala ba mibeko pesaka bango. Me mutu alingi nguta vivre ne na kati na mibeko wana. Ke sika o bazolakisa bango te, o eza nango nzambe te, o eza mutu achaki yango, oyo boye tala ba bêtise oyo mutu akokotisa po amoni comme si place wana lesale ezali wana. Or eza lesale te, bazolakisa bino ndenge esengeli. Me mutu alingi a vivre ne kaka su mibeko, batelaka ye ba limite wana mutu azosepela. Bandeko nanga boko remplir mukili na balolenge nini? Bino pe bandeko na biso oyo bozo koma na betension ya balolenge ya bongo. Yo moko zo mona teke nazo bebisa nzoto oyo ya ngai. Yo tango sali vraiment ba opération wana osali ozalaki no mwasi bandedi mobali ondimi okoma na yo mwasi. Ata un jour bandeko na ngai oyambi Yesu Kristo akolimbisa yo. Parce que au revenir, au yambi ye, nzamba ko limbisa yo, ako yamba yo ndenge to ute ko yoka, papa maya te kibiso, l'enfant prodige, ako limbisa yo, kasi yebake, otika lilo lenge wana, ndenge yo moko selisisa ki opération, oko banda ko regrete yango eke koma yo trota, poko botaka lisusu ute. Okozonga kape lisusu lolenge ozalelaka te eza losali prière ata 1000 fois. Otikali lolenge wana yango na bandeko nange eza na ba pratique mususu. Avant tosala yango bandeko tozwaka temps ya ko raisonner bandeko. N'est-ce pas balobaki na biso résister au diable, résister bandeko, résister na diable akokima musika na biso. Mais soki biso tozali kolinga ko résister na diable te bandeko, akokima musika na biso ndenge nini? N'est-ce pas akokomisa biso camarade na ye, akokomisa bandako na biso siège na ye, banzoto na biso siège na ye, akosala na biso eloko alingi, pona nini tozokoka ko résister te? Bandeko tokeba bandeko nzamba zali bolingo. Ndenge kaka tolobaka na bata quoi ça sert, ndenge kaka lilobezo loba na biso a quoi ça sert na mutu. O gagné nyonso ya mokili oyo bandeko. Ke ozanga lobi place okocha amina yo. Amina yo kende nango na lieu de tourment. Tita oyo Jésus Christ akozonga yo po yebi yango te. Bandeko quel mignololo. Moto kako soke ezopela oyo ezopela ya makasi bapusa yo pembeni wana soki yo kokoka bamoi ya pambo ezobimela biso na ete awa tozokoka ngo lisusu te et pourtant tobota mangu topai ya moi tokola place ya moi totala pe tango tokendaka ba vacances ndenge to souffraka tokoka ngo lisusu te bandeko bongo siko moto ya di felo ndenge ekezalela yo kokoka ngo o ezake ezotumba yo bandeko mozali kozika kaka te bandeko pasi yo tomonaka na musuni oyo tokanisa te bapasi yo tokomona na baami na biso ya baami na biso ekozala makasi ya koleka me moto makasi yo ozosouffrir kaka mozotumbama te po okotumbama te bandeko otumbama posani po mona su pasi te okufa te otumbama te nyonso wana soki toali kotala musika nespeke mema biso na raisonnement na milengela tika na milengela bandeko pona pre liwa na yebi te eza mystère nzambe kaka ye moko mutu ayebi yango tikanga na milengela na ngai na boyi ami na nga un jour souffrir me bandeko batu conscience wana diable aza kosala sorti ke batu ba raisonner bongo te po ya kozwa na ba client te batu fu basalaka kaka mabe batu fu basalaka kaka buzoba eloko oyo nzambe azali kosala na kati diable bandeko azosala na kati na batu fu ba raisonnaka kaka ba futilité bandeko ezopesa pasi pe ezali kopesa mawa balingami nzamba azali bolingo mingi totala ndenge balobaki na biso l'enfant prodige asali mabe nyonso tu oyo esengelaki asala me un jour bandeko mivandi na kati na ya sosoli
alobi kutu basali ya papa nanga bazo mene vi oyo ngai nazo mene te. Ba travailler kaka ya papa nanga bazali à l'aise. Kasi tala ngai vi oyo ngai nazali ko mene. Malamu souffrance oyo eleki. Po nyonso tu oyo ye azwaki esilaki kosila. Na basi ya ndumba na ba mabe nyonso akendeki kosala bandeko. Mwana wana zalaki mabe makasi mwana wana. Asengaki bapesa héritage na ye avant bapesa yango. Bandeko. Papa nanu akufi te yo misuno kaka na héritage ya papa. Boni bandeko yo pe luka ya yo. Kende ko sala mbongo ndenge papa salaki yo po luka ya yo. Me ya moni kaka te oyo papa salaki ya zana par bandeko. Botala monde ndenge ezali méchant. Botala niveau ya mabe ndenge ezali méchant. Na moi ya lelo oyo ndenge tokomi komona mokili ndenge komi kotambola mwana wana akokaki pe kozala capable aglisele pata papa na ye poison po ya zalaki kaka na posa ya héritage bandeko. Héritage yaka tangu mutu si akufi azali lisusu te wana bana bakozwa héritage wana. Me tangu mutu azana nuna bomoi bandeko biloko wana ezali ya yo te po kende koloba bapesa part na yo. Part ya nini? Lere papa bandaki ko travailler bo travaillaki ensemble. Lere bandako zwa ba ide na ye bozwaki yango ensemble bandeko na ngai. Soki na monde ya lelo mwana wana linga kozala capable aleka papa na ye po kaka ye bakabola héritage. Bandeko na ngai metomoni mwana wana keya modi moyeta zongi. Papa biso ba parent tozalaka kaka toujours na bolingo. Ayambaki ye kutu tomoni frère na ye mususu. Biso ba Kongo tolobaka kokasakana. Amonaki mabe na kati na ye nga na sala yo mabe moko te nazalaka kaka na yo menano salelanga ngutu boye te ndenge nini ye ngutu mutu abize ye mutu asali mabe ondimi yo salela ye babiloko nyonso saleli ye babomela ye nyama basi donc bas babomela nyama bazwa ya l'honneur basalela ye na bafeti bandeko bolingo wana yango wana Nzambe asengaka ngai na bino. Ezala mutu asalaki mabe lolenge nini bandeko okobwaka ye te mabe alinga na ko reconnaître te me tango a reconnaître bandeko okomi obligé. Bolingo bandeko ezalaka obligatoire. Nzambe a obligé ya biso yango asengaka biso yango te me a obligé biso yango po ye moko mutu abanda na bolingo atindaki mwana na ye bobelese Yesu Masiya. Azalaki na ye kaka moko na prescience na ye. Metango bakoko na biso ya yambo basumuki balongwe na presence ya Nzambe. Nzamba moni te na kotika bana na ngai boye te. Balongwaki bana bandeko bakomaki bike nani baserviteur. Nzamba lobi na kotika bango boye te lolenge boye te. Parce que bandeko na tango ya kala esprit ezalaki lisusu na kati na bango te. Esprit ekomaki sir bango ma partage Jésus Christ bandeko esprit eza na kati na biso botala bolingo ya Nzambe oyo a manifesta na kati na biso oyo ngai na bino tosenga ngutu yango te. Yango wana bolingo wana Nzambe alingeleli biso tozala yango wana lobi oyo akolimbisa muninga te muninga pe akolinza papa na biso celeste oyo tobengaka na kombo ya Nzambe akolimbisaka pe ye te. Bandeko na nga Nzambe asengi bolingo lolenge moko papa ayambaki mwana na ye l'enfant prodige lolenge moko pe Nzambe ayambaka ngai na yo. Pourquoi? Parce que papa ya mokilingutu a reconnaître moi na reconnaître mabe ayambi ye na lolenge ya ndenge wana. Bongo Nzambe na biso ngutu oyo mukolo bolingo ako yamba yo lolenge nini bandeko? N'est-ce pas soki mutu moko abongwani alongwe na kaya monguna kote ya Nzambe zalaka feti na banjelu bandeko tokima mabe bandeko na ngai.
na point oyo tosukaki bandeko nanga tosukaki na point ya réseaux sociaux. Réseaux sociaux bandeko mukolo mosusu natala kaka reportage. Bandeko natala reportage. Bato basaleli biso kaka babiloko oyo ba nouvelle technologie oyo basaleli biso. Mutu wana zoloba penza ngai na lingaka ngutu te. Na lingaka te bana nanga bakotaka. Yengu tazo benga ngo ba stupide biloko. Eloko bino moko mutu bo créer bino moko bo sali komo benga ngo stupide. Tala niveau. Alobi wana ezali monde à part. Kota yango bandeko tango zali kosala likambo moko boye ya bien. Mais soki ose dona na yango kaka ose dona na yango kaka bandeko ezo sala mabe makasi. Neti mukolo mususu bandeko nazotala délivrance ya mwana moko. Bandeko nanga besprit wana bazoloba pena na kati ya mwana wana balobi ye moko. Bandeko ye moko muta yaki koluka biso. Oh mwana wana bandeko azalaika mwana 11 ans bandeko. Ndenge bazalaka kaka na curiosité na bango wana eloko moko ebimelaki ye. Na phone na ye na tablette disons ye sikoyo na mwana kaka alingia ye bakaka eloko ebomamaki na sima wana eloko nyonso ebandaki koparaître page sur page mwana wana azotiaka kaka yes. Yes, 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 bandeko. Ti mwana wana bakendeki ko signer sese ye. Akendeki ko signer bandeko. Contrat ya ye na milimo wana mwana sans le savoir bandeko. Mwana buli na ye abandeki ko beta G. Bandeko nanga oh mwana kendeki na monde oyo bakendaka te. Mwana koma komona biloko oyo bamonaka te. Bandeko totala na musika likolo ya biloko kaka tozo sombela bana ba se distraire. Yango yo pe ezo memaka kufa bandeko. Baye mona kaka mwana comportement na ndako changer ba makambo na ye changer lokola famille pe lingaka bonzambe mingi. Tiba yako lukela mwana wana délivrance. Tiba yaka partie ya délivrance baye ko comprendre place oyo milimo wana ekotelaki bandeko. Tokeba. Tokeba bandeko na ngai ezo sala pasi pe ezali ko sala mawa. Ngai moko mutu nazoloba na bino. Muko mususu boye namona kaka na foni ya ndako. Namoni mbala moko numero moko boye ezalaki ya Swiss. Numero wana. Ebengi ngango nalobi oh nani oyo azobenga numero na yebi yango te. Yango ba misuba alaka bandeko na nga. Ezala bazo benge siki numero na yebi yango ta kozwa ngo te loba tinda message ayeba de quoi il s'agit wana komona ko répliquer sans quoi kozwa ngo te bandeko na kumisa ki nzambe olie bana nanga mutu bakutana nango ngai moko mutu nakutana ki nango na zwi appel yango mbala moko kaka ebandi koloba olingi yo kamata chance beta fina 1 ou bien fina 2 babiloko moko abongo bandeko totala bato bazalaka na curiosité na pasi etondi nango mukili oyo bato bazobanga lisumu makambo te alingako mona ngo mpe pa na ye mpe chance lera alingako bando fina alingako banda kofina ngo alingako kutana na biloko wana bandeko esalamelanga 2 fois ntango namonaka bongo mbala moko mona na kati na raccrocher. Et puis na vandi sabana na nga na benda bango matoi na beteli bango soki bomoni fone leli bozwa yango te mais comme par hasard soko kutani ne loko wana ta na portable na yo komeka te na vandi sabana bandeko na ngai bato ka basali babiloko bango moko na point na komaki nalandi yango na reportage bandeko ezoloba ngai na lingaka tata ba neve na nga bakota na babiloko oyo j'aime pas. Alobi na lingi te za monde moko eza très dangereux. Bandeko oyo bango moko basali yango mais bazo prévenir ba famille na bango za monde moko eza très dangereux bokotaka yango te koto lingi osala likambo oyo eza très important. Mais soki yo ko se distraire ko sala boyo ko zongisa bolia ko sali likambo eza très important kanga yango. Bandeko bozo mona basala phone pono koto sala likambo eza très important basala li ba laptop pono bokota bosala likambo oyo eza très important
ale bazwi pe ba futilité bateli biso kaka na kati wana kita yo siko bandeko ba futilité wana nde yango bato bazolinga bandeko babiso tozoloba makambo bien okomona kaka ba view ezozala mobulu bandeko ba view ezozala mobulu metala pa bazolobela buzoba bandeko botala ba view oyo ndenge bazoloba omona batungutu bazobenga omona kaka 2 minutes suka 3 minutes suka 5 minutes po yebi azana bato ebele tala ndenge bazokoma bandeko nanga me biso tozomona pasi moko ya kosakana te po kamata kaka kamwa ndambo ya bavio bozomona ka biso tozonioka na ndenga kosakana te po nini bato balingi bolamu te botala kaka balien oyo ezozala ya mabe faso bato bazotindela kango bazopartage yango pa ya bato me soki mutu azwi oyo ya malamu oyo ekoki kosauve ami ya mutu moko bandeko akopartage yango te baza moke oyo bapartageaka yango akofasa yango mbala moko na foni na ye akozala nodasi wana mpenza te ya kopartage yango akozala na kilo moko boye ya partageaka ne kaka oyo eza bafutilité baanimation moko boye ezanga ntina bandeko tokeba ndenge tobandaki koloba bana na biso bandeko baza na danger tozomona te ezala bapoint oyo esengeli bazwaka mpenza na baekole bazozwaka yango mpenza te ndenge bango moko basalaka abc bandeko bana ebele ekomeli bango pasi mpo nomona babimaka kaka na ba ab ekomi pasi bandeko bana bazozwaka base bade kuna mosika bandeko ezosala pasi mpe ezosala mawa o mwana soki azobima na bapoint moko ya makasi bekole elingaka kopedre bana ya ndenge wana te balingaka te bandeko bokomona kaka ntango azosilisa ekole na ye mbala moko mosala epesamelaki ye deja bango moko donc baperdaka bato ya ndenge wana te surtout bana na biso bazalaka na bavantage nga nayebi ndeko moko boye mwana nazalaki mayele na klase ndenge akosakana te bandeko lere asilisi kaka eyebi mbala moko bazwila ye mosala na banki donc batiaki ye parmi bato oyo bazalaka soki kaka mutu computer esali ye manevre azosala eloko moko boye esali ye manevre babanda ye kaka kobenga ye akoya wana komona papa alakisi mutu wana kendela boye sala boye kuna bakobenge kende boye zo donc sikoyo mutu abongo mpona nini bamindele balengelaka bango ndenge wana bandeko balengelaka bango bongo pamba te eza teke po alingi ye koleka non mundele alaka na kamaradi te bandeko vrai kamaradi te na mutu mwindu bandeko bayaka kaka pembeni na biso mpona baprofit oyo balingaka biso na sens ya bien baza moke bandeko mundele apusanaka avec profit ti bazosala bongo bakokode deja bato na bango fo bazala tache mpenza na ye fo bazala tache na ye mpona nini bayibaka mayele wana lobi bato na bango bazwa yango adefo ndenge mpe basalaka ndenge wana bandeko akokamwa mbamusu mobali moko ya bien akomi kolinga ngai ye boye ayebi te ke mobali wana aza kode deja ti azoyaka place na ye wana mobali wana aza kode ti azoya wana azolinga ye ayebi deja mutu oyo aza na tete bandeko soki nazoloba yango boye basalaka yango na basi tuko basalaka yango mpe na mibali bayebi deja tete elali awa du tete oyo soki bakobotamba mosusu bana misatu parmi bana misatu tokozanga kobimisa na moko na bango tete ya boye te omoni je bango basalaka mpo mayele wana ekende pe kote na bango biso moko tomonaka mingi bana na biso ya bakafo leo tobenga bameti la plupart basedonaka na bango na kota bamindele eno na kota bato mwintu tomona yango alors bakozwa mayele wana mayele kei bino moko ngutu bomonaka yango bino moko ndenge mingi esalamaka ti bamerike mutu basalaka babiloko wana bamerike mutu basalaka babiloko wana mingi tomonaka yango balingi komona bato ya bamayele te na bamonde
okomona mingi mingi kaka bakozwa mutu wana mingi mingi bakozwa wana mutu wana balakisi ye bavantage na bamboka na biso banegligeaka na bango batu wana bamonaka mosika te alors batu wana bakendaka na bango na Amerique. Donc yango wana bandeko tozoloba tosala keba po ntango bana na biso bazosalaka babiloko aboye bandeko ezosala pasi po bango mutu bakobimisa Afrique lobi mais soki bango bazoyaka na bafutilité ya boye bandeko d'une manière ou d'une autre tozoboma Afrique total Afrique ndenge ezokendela ezosenga batu ya mayele bandeko na ngai bandeko tokeba na ba réseaux sociaux bandeko ezobomelaka biso bandeko ezobomela biso bana esengeli bandeko tozala mayele bandeko esengeli tozala mayele makasi ndenge na banda ekolobo komona mwana azobetaka na ye je akobeta je na mutu ayebi te nini te bandeko ngai moko sina viva mwana moko boye ya mwasi bandeko mwana wana ya mwasi abandaki kosala contact bandeko na ekolo moko bekolo balinga pilipili mingi oyo ba sans chaud biso na biso kaka bandeko tokotanga kombo na bango ateza malamu te biso na biso penza ba africain boyebi ekolo wana ya sans chaud wana balela pilipili ya bandeko nanga mwana wana ndenge kaka na ba réseaux sociaux bakutanaka nzoka tatango achaka foto leka azalaka na bu jeunesse nzoka mukolo mwana na biso ya mwasa banda kukanisa kaka ke jeune pe ka neti ye bandeko badevelopa tindelaka pe mwana na biso wana komona bamusu pe bambongo mwana azotindelaka ye kaka bongo bandeko mukolo etangamaki po bakutana etangama pona bakutana bandeko mwana na biso wana ye wana bandokende sikoyo aekutani na mwana ya ndeko na biso mosusu ya mobali bapesani mbote aboni yo bien mwana ya ndeko wana ya mobali balekani bandeko totala nzambe nenga bundelaka leka lekani boye mutema na ye esimbi te amoni ndeko mwasi ndenge azokendela pe rapide abina mwana ndenge topesani mbote alaka jacho mona bokotelema bokosolula me topesani ka mbote wu aleki aza presse problème nini eza na mwana non namoni natika nano boye te na frene nzelo nazokende nalande sima na mayele natala nini oyo azokendela presse boye nzoka bandeko na ngai ye nzambe kaka mutu akotaki na mwana wana ya mobali pai mutu akufelaka bandeko nzambe asungaka kaka bandeko na ngai mwana wana bandeko nzoka mwana mobali wana sa yaki place moko boye lera ye place yango bandeko nanga abandaki siko kozela esa yebisi ye naza place wana ye pe lokola yebaki deja chéri na yango saza deja place wana du akoki kozela wana longtemps te tika kaka nasala nini na kende noki bandeko na ngai mwana mobali wana azokende ka malembe donc lere epesanaki kaka na place oyo bazopesa na mbote bonjour ezali ngai te po mwana mwasi sikoyo azomona vu yango tosololaka yango oyo me elongi yango oyo tosololaka yango te sikoyo malgré bapesani mbote me aza nano na keske se mwana mobali pe aremarke mwana mwasi aza na keske se sikoyo akomoloba na ye ngai te kobanga te eza ngai te kota sikoyo na kari tokende bandeko lere bakomi kaka na niveau wana mbala moko mwana na ya mobali banda kolanda ye mupanzi areve te azolanda ye akomi wana lere akomi wana mwana na biso mobali mbala moko akangi mbala moko mwana mobali wana na nzoto alobi ne yo mokolo boye na mwana oyo ya mukie olingi osala ye nini rendez-vous nini oyo bino bopesanaki na bombami deja na nsima ya mutuko mosusu nazoyokaka bamasolo na bino oyo aza mwana ya ndeko nanga bandeko alingi asala kima boya kota na vola mwana ndeko na biso pake ye akangi vola
babandi kobundana na vola bandeko moya demareza te babandi obundana na vola bandeko na kati ya mutuka wana bandeko na ngai milangi ya ba whisky na kati bagan na kati toyebi te mwana wana ya mwasi balingaki kosala ye nini na bagan wana eske alingaki bandeko ko viole ye ngana yo point d'interrogation peut-être ndenge balataki bagan balingaki kosala ye bamakambo kaka bacommerce na bango bazosalaka bamikolo oyo après tokoyoka bakendaki kobwaka ye quelque part ngai na bino point d'interrogation bandeko totala bareseau sociaux makambo ezosala mwana wana ya mwasi bandeko abandi kotremble alobi mbala moko ale bekolo wana ya moto wana ya sancho aresir a démarrer mutuka akimi bandeko akimi mwana mobali alobi na kotika mwana mwasi oboye te po azolela azotremble azwa ye ide tipai na bango alobi mama tala biloko mwana akutani nango nakutanaki ne place boye me motema nange esepelaki te abeti kaka lisolo namoni nalanda ye mpo namonaki ye différence alelaka bongo te bongo kokolanda nalandi ye tala babiloko tokutani yango moni ndenge asefondre boye mama abima lisusu te tika ye kaka awa mbala moko balobi na ye mwana lakisa biso page oyo bosololaka na motu wana bandeko mwana lakisa page lakisa biso page wana komsa tozwa ngo tokende nango sikoyo epai ya polisi bandeko mwana lakisa page boye nyonso eza deja bloqué donc sancho wana lere akimaki kaka eloko liboso akenda ye kosala ablokaki deja mwana abloke ye makambo nyonso tu donc si alongoli mafoto makambo donc nyonso abloke yango eloko moko ezomona na lisusu eza te na page na ye donc aza développé makasi bandeko na ngai totala makambo oyo ezali koleka na mokili oyo bandeko tokeba bana na biso ti bazochangeaka azalaki boye alingi akoma boye kosalaka boye bandeko influence wana ezozala ya ndako te ndako ezozala na babiloko wana te influence wana bandeko ezowutaka libanda influence ezowuta libanda yango wana ntango tozobokola bana na biso totalaka mpe bango mwana soki aza kote ya gauche ozomona ye makambo na ye mingi ezokende neti kote ya droite bandeko telemela yango mwana soki mashini ne eza kote ya droite ozomona ezokende mingi kote ya gauche bandeko telemela ye bolandela yango bandeko bolandela yango botalisaka ye bolobaka na ye donc botravaille ye psychologiquement botravaille yango dans l'entretien bozosala baprière bandeko eloko ezoboma mokili bandeko biloko mosusu ezalaka mpe ya baprière te fo koloba kotalisa mpe mutu me biso kaka ezala eloko oyo mutu ye moko akokosala kaka prière omoni bamindele ndenge balokela biso lolenge wana bandeko nka mutu nazoyebisa bino napesa bino exemple moko ya ndeko mosusu mwana alingaka kozika okosote bandeko lobi nzambe merci apres okoloba nzambe merci soko okoprie na yo okoloba nano te na prie nzambe abikisa mwana nanga kasi akozika te donc dans ce sens là bandeko bocomprendre na ndenge mabe te eza na biloko mosusu bandeko priere eyaka apres ezosenga yo action me biso na baaction tokoma koconfondre yango kaka priere yango wana eloko ezobomaka mpenza biso baafrike bandeko yango wana eloko ezoboma nzela oyo eglise nzelo eglise tala bafutilité azalaki awa komona lobi ye pafunguli eglise ne akolinga kozala lisusu na papa na ye te nyonso wana mpona nini mpona bambongo bandeko na ngai totika bandeko na ngai totelema soki totelemi te mutu akotelemela biso aza te soki totelemi biso moko mpona bana na biso te mutu akotelemela biso aza te
soki totelemi biso moko mpona bamabota na biso te mutu akotelemela biso aza te bandeko mpe soki totelemi te mpona bamboka na biso boyebaka mutu akotelemela biso aza te monguna akoya wana kaka mpona kobebisa ti bana na biso bazokomaka boye boyebake eza babiloko oyo bango babongisa deja babongisa mpo bana na biso bakomaka lolenge wana babongisa yango deja du biso tozala efeye bandeko ezozalaka pamba te babiloko oyo ndenge ezoya biso baafrike toza bato ya babiloko oyo te mindele mutu bakotela biso bakote yango boyebaka te afrike bandeko meme ndenge tolobaka lisumu ya moke eza te lisumu ya monene eza te nyonso eza mabe me malgré eza niveau na niveau boyebi mutu mwindu ayebaka kaka kindoki na ye ya bakoko na ye me mundela ya bandeko akotisela biso basiance oyo tomonaka lelo ezodomine sur biso quand on dit science donc toloba kaka magie mundela ya akotisela biso magie oyo eza niveau na niveau po bandeko bamagie wana bakotisela bango yango monaka bamikonzi na biso mingi balingaka kaka bamagie mpo na nini bayebi bachef coutumier bazali batonda na mayele ya bokoko po mayele ya bokoko eza na niveau ya seke magie yango na mindele bakotisaki yango mpo badetruire biso malamu bomoni mpo badetruire biso malamu alors bamagie wana bandeko bango wana ememi bapratike oyo tozomona mashine alaki na gauche ekoma na droite bandeko magie mutu ekotisi babiloko wana nyonso eza babiloko na biso te oyo mutu moko magicien moko boya bongo wana lobi ngai magicien mpo ndoki bakoka kobundisa ngai ifo bazala 100 me ngai mutu magie nga moko bomoni niveau soki te bakokobundisa nga te yango wana mundela akotiselaki biso ya mabe ya koleka mpo na nini mpo balonga biso mais eza trop tard te bandeko mabe ezalaka ntango ozoreconnaitre te place oyo ozali me ntango yo moko reconnaitre na yo place oyo ozali bandeko okosan sortir bien bandeko tokeba ndenge tozoloba biloko wana eza ya biso te bakotiseli biso kikuse kokotisa bandeko totelema kozala malamu mingi tokeba ndenge na uta ekoloba na bana na biso okomona mwana nango aza bien abimaka ne penza te mwana na ngai aza bien azalaka ne mingi na chambre oyo na chambre mwana sakola ayeba nyonso kaka ndenge azopanza computer wana ndenge azokota na bakati ya bafone wana bandeko tozongisa bolingo ya kala oyo ezalaki na kati ya bafoyer bana bakomo kokota na ndako koyeba ngutu temba musu bana bazalaka wana mutu na chambre na ye kaka makamaradi ne kaka na kati ya computer yango moni bana na biso bazokoka kodevelope bolingo oyo biso baparent tokoli na yango te tozalaki ensemble tokosolola na bapokwa bapapa bakobetela biso lisese adefo biloko akolia batieli biso mpe ensemble tozolia tozosola tozoseka sikoyo te bana na biso baza na biloko wana te yango moni bana na biso mingi bazalaka partager mutu na mutu kaka na oya ye mutu na oya ya kokene magasin asombi biloko adefa azokotisa yango na frigo akomi kombo adefa kokomande pizza na ye balinga kokomande ya karton munene wana ava pesa mbamusu baleki na ye yaya lia nanu ntango atondi nsima koresone kopesa leki okopesa baleki ntango kaka ye opartage yango c'est ça l'amour nyonso wana bazodevelope bolingo na kati na bango te mpona bazozalaka mutu na bakwe na ye bandeko bandaku nyonso babiloko oyo nazoloba bandeko ezali na bandaku nyonso mutu akosa bino te bandeko ezosalama surtout na bandako oyo ya bato poto ezosalama a partir ya biloko wana bandeko yango tozokoka koencadre bana na biso te bana na biso bazokende na bamonde oyo esengeli te a partir ya babiloko wana à part ba prière na biso tosalaka bandeko toyeba kodevelope batactique moko boye na kati ya bafoyer na biso parce que loko ezali trop tard ezali te diable akoki kodomine biso boye te na kati ya bafoyer na biso
eza malamu te bandeko. Et puis à part ba monte o bazo kota ya mabe influence o ya libanda bana bazo beba. Et puis bana na bekoli mayele ezozalaka comme il faut te pona nini a partir kaka ya babiloko oyo bango bazo préférer mingi ko vanda mingi mwana ngatanga ka ba leçon ya classe azo préférer mingi ko talaka ba buzoba o bazo tselaka bango na ba phone na bango na ba computer na bango dans les réseaux sociaux oyo bazo profiter yango ke atanga oyo ya classe bandeko avenir ya mukile ezali wapi avenir ya mboka bandeko ezozala wapi ezopesa pasi pe ezali kopesa mawa bandeko to revenir to changer eloko eza trop tard eza te mpona to saisir lisusu bana na biso to pesa bango lisusu dernière chance mpona bangenga makasi natalaka na batelebo na reportage moko para moko alobi nga naza inquiet mpona génération ya lelo naza inquiet mpona yango ba nouvelle technologie oyo ye ko bebisa bana makasi bana ba se donner na yango mingi alors ba génie ba kozala lisusu te un jour po bana ba mayele so diminuer na classe bandeko mindele bandeko bazolakisa na ba famille oyo ezozala déchaîner na bana pesa mbwa boyi po mwana bazolakisa boya azolinga te mpara mpe azolinga te faso mwana azokende loko mona ndako epesi pitu pale pesa mbwa boya après na suka bayaki ko conclure nini to conclure toyebi ka ba mibeko ba mboka oyo ba parents bakomi père mingi bazobanga mingi bana pona ba venir na bango ko banga wana ezobebisa totika bana bakende lolenge bango bazolinga totala mboka oyo ndenge tambolaka très diabolique yango wana bandeko to revenir po ezopesaka mabe makasi ezosala malamu te bandeko na ngai lolenge kaka tolobaka dès que Jésus Christ azongi te tokutana na biso lisu na numero mosusu kimia o mabota mabino bababa ina bino